Bonjour, bonsoir. Na babone na biso nyonso ya God Talk TV. Na pesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu Masia. Etika te Nzambe aza na biso nyonso tu. Na kombo na Yesu ba bonjour. Esika nyonso video oyo ekuta bino. E soki na tongo, soki na midi, soki na heure nini. Ba bonjour, ba bonsoir na bino. Ça dépend ya heure oyo tozali. Lelo. Et tu as les lobes na biso to sala e umela na mote mais toza na moi li solo mo ya mukie balobi li solo elengi mama landa video oyo osepela babi li solo elengi mama nde mutapesa ago mama nde mutasala ago to lamba na kati ya makusa tozwa pemba mo mateya tozoteya makaka aye lisusu lelo tozosala poisson na biso. Poisson na biso babengi yango Thomson. Dans ça Thomson nanga nazosala mofeta. Eza poisson to lia mona manioc. Ça n'est pas eloko yo lingolela na yo. So ipolingi na makemba, so ipolingi na mbala sukali. Mais na mona mingi bato balia na mbala sukali manioko, pomme de terre eza kaka out yo. Donc eza ka ça dépend na. Yango lelo tozosala yango. Au zapete, en tout cas, ça va brancher au CP là. Nous allons avoir surtout ça la poisson. Pour tout ça là qui déjà pour épicer sont vraiment retardé. Tu as un poisson na mbika. Tout ça la mbika na biso ya liboke. Mama va y pour la kaka. Tout ça mbika na biso ya liboke. Siko na mbika na biso ya liboke, on dirait na kozanga ndembe, mais na zwa ndembe na osala. La liboso pour na banda makambo na na saisonner na poisson na latina ogananga pour la hygiène gananga pour servir na simba poisson na mabo na bope kozoka sende ekota ngai poisson na ngai nde na bandi poisson na ngai na bandi kotia na bandi liboso ici na chaki déjà moi jaune nanga mukie na chaki eza yango kawa iza ai donc nazana ai nanga nazana ndembe na ngai o pona poisson ai na biso yeyo to mona mbika na biso azala à côté na biso o to salela mususu izala à côté na poisson nanga nazana ai nanga ngamoko na nikaki ai nanga ai na biso yeyo na mona nikaki na bali kocha ai na ngai na poisson na ngai na ninge na ngalo na ganyo songa moko na nika na ko ipe ko somba oyo esi ba nika déjà mais na sepela ki na moko na nika na oka pegua na isala bien ai na biso oyo eza tangawisi na biso ngamo pe na nika ki na sali tangawisi nanga na niki yango na che tangawisi na ngai nalata ki gana nga pamba te nalata ki gana nga pona simba penza biloko na mabo ekota penza na kati etangawisi na biso yeyo tozobalola ye na poisson na biso abi mofeta lelo mambo lia o fufu to moi to lia kaka mofeta yango tozosala Nabi mama basala kaka mama c'était ça ça la bien mon boye et mon changer bango moi eleli et ça la bien maman ba bien encore comme ça so ka normal elo na ba pipe na biso nyos na be invité ba ba me la be invité na ko na ba ke comme na ya commande mama ba sisu ai na ngai acha ai na ngai jinja na ngai pe na cheye nazo chaye nazo kotisa ile na obangelo te nazo abaganga na nazo kotisa poisson nga nini la fona chaye ona za kumuna nazo kotisa na cheja siko nazo zwa ndembe na ngai ndembe kaya pamba na nikaki yeyo nazo cha na poisson akota pinza na kati na che poisson na biso nazo simba e penza pona za pe na kanga akota penza ça fait du bien aussi pe naza na nini parce que poisson peut ça bon ya koto ya pamba bon na maboko mabe makiasi donc na
assaisonner poisson na yayaye zala branché awa babi masolo ya kitoko nde mpe atona masolo ya bien masolo elengi oyo ezosalaki bandako etelema babi nous connaissons en partie moto ayebi nyonso aza te nga azalaka makasi na oyekola tozobakisaka bamayele tozokobakisaka mayele tozobakisaka oyo toyebaki te toyeba yango songa kotisi ye babiloko na ye banini na ye sikoyo nde natie poisson na nga boye nazokotia citron na nga nazobakisa mwa jaune na nga yeyo nazobakisa mwa jaune na nga na poisson na nga natiaki deja mais nazobakisa kaka lisusu oyo eza jaune ya jimbo aroma yeyo yango nazobakisa nzokoma temps ya kosela poisson na ngai yeyo ifo nakotisa ye mpenza akota sorry yamona ye nazwa mpase po azala kotala espace azala ndenge nga nazolingela soki na mama akota mpenza ndenge nga nazolingela ye pase na maza propre natie poisson nanga awa po vraimen nakotisi mpe antie mpe kantine na moni ondire ezoderange nkra mwa moke ya nazwi mpe na ye po mpe acrete namona mpe akotende nzembe ecrete la comme ça esanga bien yeyo bande kokotisa biloko nanga akota mpenza ayokana comme ça esa bien yayi nata mwaga otozosalela esa bien tosala na biso mpe na maboko me thomson boye te babikoto te thomson na biso ye benga movi afuna sentir ke non akoti mpenza nte mpe ndembe ekoti akoti mpenza tangawisi akoti ai na biso eza ça dépend mpe eloko oyo olinga osaisonele mais nalinga omemi esu mpenza mosika te sikoyo nazotia citron nanga nachange ga nanga sorry change ga nanga ngoli mpe kaka oyo mpona simbeli ye deja kuna nalingi non changer po esala vraiment malamu ke sikoyo tokomi na etape na biso ya kotia ye citron natie citron boke mosika te parce lelo toape na mbika na biso ya boke natie citron natie oyo na ngai na poisson na ngai wow poisson bien yesu ya kai ti poisson na biso awa totie poisson na biso awa tofile citron na biso o citron mpe apesaka mpe mwa poisson alembisaka poisson atiaka mwa majoli biloko wili oyo boomona oyo esalaka poisson elembisaka poisson me nakalingaki wili na nga mama ye meka toyo obakisaka mayele nakalingaki wili na ngai me nde eza boye aza ya kokalingama mpo akoti na fishi na ngai kalingi ye mpenza ali nasopi ye na kati ya poisson yeyo poisson na biso kwelo omona osala faye mpe natia ye pilipili nakotia ye pilipili kaka ya poussière sombre mingi te moke parceke na ndako bakaliaka mpenza pilipili te do poisson ndenge eza agwe bato banyanga bape ya pilipili mingi te mbisi otula kaka nga amona kaza na mwa mwango moko boye ya mwa pilipili esalaka ye bien me na mofeta okoki kotia biloko nga na otia kompo
channel te mais comme moi to nga mo bwana iyo kana ya mpanga na osala ngai maximum pipi na poussière moke so ngo mekie osepela oza jesite on va Sister Teresa ali mamba solo na chena pipi ya tuta te na cheka oyo ya poussière kanda pipi ya poussière pas na solo na mwana ye yo tuti et pour l'étape ambisi na biso tosili si yango izoza makaka akota na ye na four nde natieli mungu na makambo na nga nyonso intact nazozela kaka nakotisa ye na four yo fiche na ngai omoni nde natie ai na nga natie citron na ngai natie ndembe na ngai natie pilipili na ngai ya poussière donc poisson na nga ye tomso naozela kaka akota na moto siko tomso na biso nde deja esi tosali nazolongola mpe makama ngai yes nde esi tosali ye tozozipa ye ndambo avanda na ye ndambo akota nga alobaka so na systeme ya kolalisa biloko na saisonnement te ezalaka liboso kala mais lelo tolalisa te biloko etumbamaka nango mpe okoyokango mpe gu nga abai makambo nyonso mpo motambola na android ya te oyo nde ezali kaka mama bazolambaka na te mo elambeli mpe okomi mpe na évolution mais poisson na biso ye sali ye avanda kaka wana mokie akota saisonnement yeyo poisson nanda akota saisonnement na ye epai na yo ozosalela ozomake sure ke moi osimba ezali moi hygiène ezali donc yeyo akota nonga biso atiki ayi mosali ayi nanga mwana yeyo donc azobongisa esika nanga nasalelaki parce que là na po mona bableki ebite kote osalela mona abe sikoyo ndenge poisson na biso eza wana poisson na biso akoliama na nioko soki akoti na moto totie mpe manioko na biso na moto esi nasali manioko na ngai nabongisi biloko na ngai nyonso ye wana nde tolia na poisson mofeta manioko na ngai yeyo te nazofungola moto manioko aomelaka te azokota na moto na nzela na ndokana na ta poisson nsima na atie manioko na ngai siko poisson na biso tokolia ye na nini tokolia ye na nini oyo nasali pikada eza na kati tomati ya mobesu na kati matungulu mike na kati kikomba mpe na kati pepa poivron ya vert na kati na tie awa siko eloko nini na otya na ye mpo nalela na ye na otya vinaigre nazwi na huile d'olive na tie ye wana tolela nini na biso poisson na biso na manioko na biso donc mpo na etape wana tokangi nano nini mpo tosala sikoyo biloko esengeli kosala mais ntango na olinga na classe wana basala lisusu na koexplike biso tootya poisson na biso na moto a suivre Alléluia. Babi toza kaka na émission na biso babi elobo eyema mpe poisson na biso aza déjà na kati ya four tokotisi poisson na biso na four pourtant oyo tokona biso tokya na makala pourtant eza te na maleli oyo na ogelele mosusu nsima na lelo te nakoti ye na kati ya four se mpo mona etumba na oye na makala ezodépendre kaka na yo ndenge osala poisson na yo nde tolobaki nini na biso tolia manioko na biso totya vinaigre na huile d'olive sikoyo toye na etape toye tosala mbika liboke nde tobe toliaka mo biloko mo ya bongo tolia mpenza kilo mpenza mingi te malgré manioko mpe tondisaka na mofeta mais mwa mbika na biso mpe mwa lobi parce que lelo biso moko bainvité na bainvita te kiwe mama ye
nasolango bien natie mai nanga na moto mpona mbika na ngai mai nanga eza na moto mpona mbika na ngai donc natie mai nanga sore eza na moto kandi tobaki nde tolinga tosala tosimbasimba na maboko mwa ga esala biso mwa bien mwa ga esala biso mwa bien mpona kosimbasimba biloko ya mosusu na maboko na cadre ka ya hygiène bayaya me ya moko mpe tosimbaka na biso boye na mai nanga natie mai nanga awa mai oyo natie eza mai ya mbika na kati ya mai ya mbika nanga moto mosusu okoyoba te esalameli boye na kati ya mai ya mbika na ngai yeyo donc naza vraiment très attention na mai na ngai donc nazotia biloko na ngai na kotia na mbika oyo eza ndembe na nga nga nalingaka nga natokisa liboso biloko na ngai tozotala nde tosalela mbika na biso natie ndembe na nga na mai yeyo nazwi lisusu ndembe na nga yeyo ndembe na nga yeyo na nikaki ye na mwa pipi moke me nazongoli pipi mwandamo parceke natia so na pipi natie ndembe na nga na mai oyo ya mbika na ngai yeyo oyo eza ai na ngai oyo natutaki natia na mbika na ngai yeyo natia ai na ngai biloko na nga atoka mpenza biloko assaisonnement oyo natie akotoka mpenza natie ye wana nazwi nini jaune na nga natie lutu na nga moko ya jaune saisonnement ezodépendre kaka na yo moko ndenge osalela eloko na yo nabakisi lutu na nga mibale nazwi nabwaki jimbo na nga ya chicken yeyo kino na nga chicken bwaki wana nazwi mbisi na nga si nakataki ye deja mike akota na mbika na nga normalement natiaka bambisi oyo ya mike bacrevette oyo ya mike me naza na ye te na préféraki nasala na nga mpe boye mwaka akochange natie mbisi ya kokauka na nga na mai na ngai na nini na ngai natie mbisi na nga ya kokauka yeyo nazwi mwa pilipili na nga ya poussière na mbika mpe asalaka kitoko pilipili ya poussière tie ye na mbika tie ye ndambo nazwi tie wana mili na nga tomoni saisonnement na ngai yeyo cameraman na biso akokobendela biso yango azozwa yango ezotoka ndembe na biso ai na biso pipi na biso ya poussière na mbisi na biso eza saisonnement ya mbika na biso ezotoka tangi ye azotoka bamama nga na obenga ngo lisolo elenge parce que ça la bien ba mama tambo osolola mama e ma Teresa lelo aye tolamba tosolola tozolamba yaya tozosolola tozolamba na biso tozosolola na biso esala bien esala penza bien makasi elo ni mama Teresa ndaloba nga na olobaka ba mama e tosimba mabala na biso bamama tosimba mabala na biso mama tika complexe ya libala monenga biso nyonso toza ndenge moko te nde tokeseni bilongi endenge tokeseni bamakambo nyonso to
mutu abangisa yo te ke onga na ndako na nga parce que eza na bato mosusu bien-aimé bamama nga na elamusa bamama eza na bato mosusu ayebi so likambo oyo asala te na ndako na ye yango na mama yo kolanda te okuna bazalaka bongo yo tambusa ndako na yo nde nzambe aolinga bible elobi femme sage ye moto azotonga ndako na ye totosa bapapa na ye biso secret moko mama na lisolo elengi na biso ti teme na biso ezali epai yo lelelaka esika nga nasekelaka soki na ndako wana papa wana asalaka boye mais omona mosusu kote mosusu asalaka te soki kote na nga papa asalaka boye kote mosusu asalaka te ntango naloba yango nasi baninga basekaka mais topartageaka yango na bandeko elongolaka mpe moto akanisake no ye ndako nezotambola kitoko te non esika yo osekelaka esika oyo nga nalelelaka esika oyo nga nalelelaka esika oyo osekelaka yaya complexe te moto ya obek parce que biso nyonso mpe tokotambola ndenge moko te yaya eza te ke no nga natambusa ndako na nga nde yo otambusaka ndako no non eza te ndenge yo osalaka kaka na ndako no parce que biso ezalaka ndenge yo osalaka olingaka mpe baninga basala bongo non tozoka conseil ya malamu mais na olanda ndenge yo osalaka te mama kotisa esengo na ndako na yo yo moko moto okotisa esengo na ndako no mama yo moko mpe moto otya klima so ozeli papa tyelako klima mama owumela ti okoli okufi okoti na sa mabele osepeli na libala te yo moko fo mipesa esengo mama misepelisa kota ndako na ambiance yo moko tia ndako na yo esengo yo moko sikoyo ndako ekota esengo ndeni ntango mama ka obimi na mwa soumission bamama na libala ya nkazalaka te yuma azalaka te tobengaka bapapa babebe eko sikoyo bebe so abeti yo osani mais ape na poto babetaka na bango te soki babeti mama yebaka kosolola systeme babeti eza mabe makiasi bebe ntango obenga bebe nde tomelisaka babebe mabele ata bebe aswi yo obondele kaka osala eloko te moto apesi mpe conseil te akor mobali no asali boye osala boye yaya ntango oboya yo okelukaka mosusu de ebongisaka kaka yo mokotisaka ndako no esengo ntango obengi motu bebe motu wana aswi yo okopema mwa moke moko orekipere ka bebe tozaka wana toobongisa biso na bango kaka bongo ntina kikoko mama complexe te ya déjà babeta masolo lokuta oka na ndako na nga ezalaka bona ne mobali na nga kutu asalaka boye mobali na nga kutu azongisaka boye te mama ezala kutu ndako ya oyo bato baza balalaka na bible na motu balamuka na bible problème ezalaka parce que eza de mentalité utaka bisika na bisika mais yo kotisaka kesengo papa ne mokonzi surtout na makusa na biso nde tobeta sete mama bongisela papa biloko kitoko tela papa biloko na mesa mama betata bilolo tela papa biloko na mesa surtout système otoboya yango babi yango nde toboyi na communauté yango nde toboyi na mama oyo kotyela papa loso otyeli papa madesu ozwi likaya botyeli likolo loko ozoserve mwana wa liboso te esa mabe bamama bongisa pia mwasani ya bien mpona papa bongisa pia mwasani ya kitoko mwini ya kitoko kibakulu ya bien sani ya kitoko wana bana bakongo balengela ata kutu ya baluba lelo biso nyonso tokoma baluba tokoma baswahili tokoma bakongo mama bongisa kota ndako nesengo omoni pe ya papa zo bouger te tokoma baloba papa poto soki ndeni bongo biso ba mama poto tomipesi na cœur tomipesi na bamisala so ndako nozokoka mo lisute mobali na yo place na yo zokoka te yango moni lelo mibali ebele baobima libanda mama oza na kati ya ndako nakisa image wana bien ya kongenga papa bima libanda abima te amona te mais mama yo za propre eza te mama na ndako elamba supu elamba koto kutu sengle kutu kuna babwaka mobali ya mwa moke kotalisa mobali no imagine
tika no kolobo muta ko bete longa nda kuna nga to discuter te to so na te lo ba boza la de bana basi na kata ndako mais so ibuzana mubali amukonzi mubali aza mukonzi mubali aza roi mubali batosaka ye sara bengaka Abraham Seigneur mais ba papa pe il faut bolinga biso po to benga bino Seigneur Abraham alingaki Sara yango Sara bengaka ye Seigneur ba papa pe bolinga biso po biso pe to benga bino ba Seigneur bo pesa biso esengo mama ko tse isengo na ndako na yo bimisa penza AVC na ndako na yo tikaka ase bimisa mo libanda enjoy mukomusuka na ndako yo mozo créer ba climat kitoko na ndako c'est ba mama mutu basala makambo ba mama eza basi ba pasteur to bongi bo bongi sa papa aza pasteur l'église na ndako aza mokonzi ba mama na fongola biso eloko moko Bible ezoloba na biso na Genèse 13 verset 12 tant nzamba ye akiti tant Adama na Eve bazaki na jardin d'Eden tant ba ye bo nzamba ye parce que si ba liaki déjà mbuma ne diable akosaki bango et tant nzamba yaki atuni bosali nini mama loba ete mama kala na pi papa zoloba mama déjà papa za moko mama komi na 12 et pesa apese ngwa libala ti mama kala na pi anani Adam talobaki mwasi oyo pesinga oyo pesa kingai ye mutapesi ngai ndumo nga na lié mama loba ina ete de papa ka mutaza supérieur et to yeko zonga lisuta nzamba yeli mwasi ayeli mobali mwasi mwasi tanga mona epe mobali akokeke poloba oh nzambe oyo penza epai nga na wuti mais non ka mobali mutalobaki oh mokuwa ya mokuwa na nga mosuni ya mosuni na nga donc ça veut dire eza ba papa ba mama to bongisa mama tika mutu makasi ibeli batika ba femme seule lelo na ye condamné ba femme seule te ndeko mususu mona pa kokaki na yete ya mwana le mususu asali bo akokite abini mais biso le mususu nzamba zopesa moi grâce libala cadeau ezate eza cadeau te bambale le sika moko non libala ezana ba nzube nango diable kuta lingango te ya mwana to mona ke mabale ezozaka na bitumba mais ba mama to bongisa mama koti sesengo mama créer likambo kitoko mama yebisa papa onanu le mususu oyo sala na mte ba mama lisolo elengi to continue atoka to lamba mbamoko tozo solola tozo lamba malamu tozo solola oyo to ekobala supu na biso moni supu na biso siko supu na biso ndenge sali nango boye ekomi nango sebona leka biloko nanga ya mbika etoka na kitisi yango mokie parce que na moto makasi boye na kocha mbika te na kandina na kitisi yango mokie na moto makasi boye na kocha mbika te en attendant tout temps la poisson na biso poisson na biso ko tenene kitoko makasi wow tout temps pe poisson na biso na kitisi supu nanga ya mbika nanga yo kamera neme na biso pusana penza papa pembeni zuila biso supu ambika penza supu ambika na biso ye azana ai na kati azana ndembe na kati azana mwa pipi na biso pusia to boaki na kati na pipi na normal mukeka to boaka na kati parce que awa kolonda kwa ndape pipi donc to cheka muke c'est la papa mwambika na na moyo wana ndenga vandaka na mwambika na ya liboke e sara e bien po ezana biloko bana te na chena boy moi et les kalika nino comme ça na otia mbika nanga ba mama to bongisa mama koti sanda kuno esengo kolinga te kande kuna ba vivre yo po vivre bongo non mama oto koma kipe ya yo bongisa makambo na ndako motika olanda ndako baninga totika makambo okota makambo bato bongisa ya yo tala ya yo mama oyo eza sute kote kuna basala ki boye non mutu pa kosote ko ngala zalaka na bonane te mama ndako nyonso ezalaka na bitumba nango ndako nyonso ezalaka na problème nango ngala tuna kaka soko moni penza ke bande otoka yindi
ozomona pe yake non de côté sala te possible ça on kabanda otuna papa qui est derrière toi pour ole amso moneza mbali no tobi qui est derrière lui motie kimia ba mama to kita kaka Abraham nani Adam tatunaki moi ça tuna été de ça veut dire maman kalanga pi sa papa tant ba mama et pas yo lelaka esika ngala sekaka esika yo sekaka esika ngana lelaka na ndako mususu papa penzo bona contrôlera pena biloko abana akendaka pa sombaka ya chi savon atie ona kata ndako mais na makambo mususu po mona mama zo lelelanga na ndako mususu mona bachaka savon te basalaka boye te mais papa salaka makambo mususu na ndenge mususu tokokoka na te toyaka mapasa te na se na moi mais mama kotise sengo mama propre ya libandaka ate na tout bongisa kolamba likambo mama za osala te mama zota mo sani moko bien to mozo servir mobile no ezaka lokwa bapaya baoya wa me bapaya baoya te yango ni na biso supu ya biso nde tolobaki awa eza tolamba tosola mpe makambo ya bien oyo ebongisa mabala babi oyo ezobongisa mabala nini na yo supu na yo ekoma mpe malili makasi te moto mpe makasi te donc tozosala malembe tozokosala malembe tozosala tozopalola tozotia mbika na biso yes babi iboka mbika basalaka mama on sait jamais basalaka mama olalisa misu te tozobalola mbika na biso likolo kaka esika yo lelelaka esika nga nasekelaka mama kozala no complexe te oyo bango kuna ezalaka boye non partout likambo ezalaka cameraman pusana kozwela biso mpenza mbika na biso très kitoko ndenge tozobalola ye awa tobalola nsima nango nde tobandokanga na makasa mbika na biso yango oyo abandokanga sikoyo na makasa na ngai oyo nakotisa ye sikoyo na moto atokane nao na mai apre nsima nango toki nao na moto apre nsima nakotia ye na nini na four mais il faut vraiment atoka mpenza na moto yesu na moto kotila ye boye c'est bon biso yeyo ngalinganga boye atoki na ye ntango mpo akotani mpe na moto ça va ye aza pete makasi te aza pa kangama makasi te biloko nini nyonso akoti na kati awa esi abeli na ye wana lisu na bamindondo mpenza te oyimbika na biso ya makasa yango oyo tosali te keno otia biloko nyonso wasabe tokiti biloko na biso posala biso bien mbika na biso yeyo mwana mwai ebongisa bombai na bino olia na bino mbika na ngai mpona kotokise nano yango wana motie loko akota mai te makasa na ngasi na sokolaki deja donc yeyo mbika na biso azokota na ye na likasa
likasa yeyo. Kasi koyo kokota na mai ya moto zoto sana na moto songo kaka na suko ya mobile oti na moto ali simango ako yeah kasoyo nza ati asuka chie nalikasa susu yeah yes okay, here you yeah. Mama, tuzongi awa tuzotia vinaigre. Biso, okoki pe kotia citron, hein? Ça dépend. Na yo, na la sepeli na tia vinaigre. Okoki pe kotia citron na yo. Mais nga na otia vinaigre na pikada nanga ni na biso otolela mofeta. Di mofeta de makabre pe to ndi fufu ke tout le monde na ba yaya na biso nyeso mofeta na ba invité na ba tateke we. Awa siku na chi mai nanga na okotisa mbika na ngai. Donc il faut etoka. Etoki après na okotisa mo na four na chi mai nanga ape manioko na biso ezokotoka. Poisson na biso pesi na baloli ekomi sikoyo kote mususu lisusu ebela yango na osala mbala moko ni na ngai. Donc na ni na nga na tie huile d'olive. Na otia huile d'olive. Eza na salade te eza kaka nini tomate na biso c'est ka huile po ekoki nango parce que moi pe kokima huile. Donc voilà. Oyo vinaigre, nazotia vinaigre. Biso. Bon, vinaigre yo canapé. Pourtant on na poisson na manioko na mayonnaise. Babi mofeta e. Babi mama minata pimbili. Boni mofeta na biso. Babi jukase. Babi pa yo lele la bayaya. Il pas ici ça Jérusalem sous ça se retrouvaka. Pas ici ça Thérèse lele la ka. Même si pas maman Anastasia a se retrouvaka. Il y a Emile na Cardiff. Babi ya baleke belé ya Emile. Babi maman conseiller privé. Il y a Thérèse Kisuki. Il y a Emile. Babi Emile Kolomo. Donc il y a Emile Kolomo mofeta. Ça est mofeta. Mariam la belle à London. Émission na bino yango ba mama il faut s'abonner faut s'abonner vraiment na Brital penza bo s'abonner ba ofele na biso soki lelo YouTube ekanisi bango ba olia ba omela ba veve ba mama bo s'abonner bo share bo kabola vidéo bo s'abonner massivement bo s'abonner il va la moi d'abord savonner beaux a décidé mamba bien za awa c'est peu bon to ndo sela on peut ba live ba question peso tunana mama et pas yo lele la kapanga na sepela mama tika ko envier libala moto bongisa no ka libala nao
pese sengo na libala na yo moto wana le mso ya obete o lisolo ya ngeza la kaboui oboma libala no po no reason le loko to bomi libala na yo na poto o mususu ya yebiso nga mbai na ngapesa nga 1000 livres mama ba salaire ba tata ezala combien ba mama ko to le mususu ko kala biso ba salaire na ba tata siko papa zaka na voiture asomba carburant yuzo chaka des eaux de nanda ko no po mbai na ngapesi nga mbongo te yawa mama kala bako pesa na bango yo pe mbongo soka za na mwa mokie po na iba kutu o lela le mususu ba pesi yo te po ani yo bomi bala po ba pesi yo te non parce que mbongo moi c'est ça ya mobali mais ba tata msunde baza mabo makiasi ba tata pe bo bongisa ba papa bo fungula pe maboko ata ya mokie wana mama zaka na bosenga lango biso to zaka to pu ba mama pu ba papa teto ana katikati to kati koto ma papa papa pour ma maman je t'aime moi maman yo comme kala siko maman pas année sans esprit omona akei kuna ke oyoka balobi na yake non babi yesu aboyi bempédique ba maman to simba libala na biso moi c'est libala bima libanda te so kanisi ka ko ngotala yeko nazaka bien na mobali no bite esika ya lelelaka esika nga na sekelaka esika nga na sekelaka esika nga na leleli ya lelelaka simba libala no yo moko abongisa yo moko osala libala no muto auta libanda te osala no libala na yo critique mobali no kota ba camarade nao wana pe mwasi mabe sensé likamanda kuneza sekanda kuno obete la ba camarade mo obete la ba onya sauté maman no kutule mso obete liso anda kuno mo obeta nya sauté combien de fois yo mwasi mbobeta kama solanda kuno libanda nyonso mama bongisa pardon to zaka boye ok ka boye ngabi to sipela to chape moi ngwa biso kiye kuchi ngwa biso wapi ngwa biso mukie deni na biso ekoki na ngo che vinaigre tu huile d'olive. Si tu as un chapé na sani to la sabine. Nini nous tila. Mais na bisopé ya. C'est pour le moitié citron épicité. Up to you cocotia. Mais il ça la taille non et puis makito. Manyo na bisopé kabate a obena nae. Awa mais na bisopé ya mbika a obena nae. Yes, maman. Tout le monde m'a mabala na biso. Babi mbeka libala les aka sacré pour nous moko. Pesa papa ta problème ezali basolo laka. Bon baza ba président biso toza ba premier ministre. Ndako fo dialogue. Pour chat nzambe na centre libala na bino. Problème yé maman. Zara na système comment il peut avoir problème moi iso simbate. Yo mo chama bolongo. Vous avez vraiment branché l'exhortation à biso ou les autres dans la chaîne vraiment bolanda auto vous allez vraiment édifier dans le domaine union tous avons tout partager nous payez bien pour casati to kabolaka on a peine à écolaka on n'a pas écolaka on n'a pas ça la cabo tous au baptisa donc les autres il y a qui pizza nous sommes en train de faire ça pour son absolu ça na nini kabela nae ni na bisope ya mwana pikada na bisope ya mwana ya ndela mwa ilo mwezo sala kwa mwa nino sanfika mwa ba nini na yo ba tomate na yo na chi tomate na ki komba poivron ya vert na nini na chiso na nini ya na matungulu na kati na tina olive oil. Nous fait pour la biso. Tanitae, tabi moi maele. Moi maele qui passe avec ma fille tanaï, babi moi maele. Ya Marlène na Belgique. Babi ba famille qui souki de makam. Ya Nadine, babi ya Nadine na Hollande. Noko Miki, noko Arnold, noko Gellard. Quand on a vu nos familles qui sont tout merveilleux,
ya pesi ba mbote Miguelito babie mwana tsukala bango bino nyonso babizu ebele bela cour na Birmingham yaya émission na bino yango oyo boya tobeta lisolo elengi mabiju kasi tobeta lisolo elengi ya Pauline nayebi ke bamama ebele bana makambo kati ebombama mama Gali Lumbwe ya Magali la jeune productrice babi chanteuse en ligne so olingi bayembela nzembo no contacter mama Gali babi yende productrice à Mama Teresa oh là là moi de Sambika etoki donc Sambika na biso na bito ko Sambika na biso Sambika na biso etoka leka tepesa kwa mama e fongola fenêtre ndako so sala boye obebisa ndako ba fenêtre fi fongwama fongoli pe eloko wana ependa kako ndako ezalaka okangi na mpona sikoyo tofongola yango kala te mpo ndako ezalaka mpenza nini te ifo ofongolaka ba fenêtre ata malili eza fongola kaka toza na choix te awa sala biso kote totya poisson na biso tozobongisa à suivre donc chesco bio na biso nyonso na sani tozozongela biso bino bamama tobongisa mama kana na pipa papa azolobela parce que ntango nzambe atunaka bino question kuna na Genèse chapitre 3 verset 12 mama azwa ntango ntango babi mobali alobi papa telemi yeba nzambe moto aotune makambo atelemi ayebisi nzambe abi mais moi sopesa yenga à répondre Bible bi l'homme à répondre abi moi sopesenga biso tolobate tozala pe akimia de ça veut dire maman papa koza na yoba moko te yo maman za 12 ya mona ba papa musu ba koka to mona maman zo sima liboko sikoyo pozwa sima liboko te mama aza ko ya tungaka mama munoko na se to batela bandako na biso mama ndelo sambo distraction te to longo na distraction za imamba kala maman mono vanda ko lingo na ndanga ka ba via bato maman eza so maman landa ba via bato te maman eza maman zala concentré pelisa moto na ndako na yo prière na ndako na yo tambola izate kaka yo kuna balobaki nini mama ezo sabato sima retard ba mama to ke liboso mama travail mama ozokipe ndako ko manager ba air na yo ezate mama yo saka bada lundi dimanche on attend à temps et ba noter erreur l'air est grave tout le monde dit ça oh il y a patience sister Teresa love you vous êtes aimé belé bien maye dit grantia filo bazela yo awa ni lubu bazela yo ni bino mingi ya Soise ya Françoise et puis moi c'est à Pembe ya Françoise ya Françoise na mbisa kombo wana kala te ko banga te kombo wana komi na ngoye ya Françoise mission nyonso na mbote ebele nalingi bino mingi Karine Kayete babone na biso ya God Talk TV ya Fondation Mada Teresa bamama bautei kozwa babiloko bamama baza ya kosepela makasi bo soutenir fondation babone na biso nzambe apambola bino bo continuer ko share bo continuer vraiment ko partager ba sponsor na biso oyo penza chaque mois baza wana pona Fondation Mada Teresa oyo penza baza wana pona ONG ya Mada Teresa mama Minata Pembele nzamba lola pambola yo chaque mois babi sponsor na biso ya Karine Kayete babi maboko d'or asimbi suki na Birmingham ya Karine nzamba lola mona yo mama Claudine ya papa Mara nzamba mona yo pona chaque mois na yo sinya ke ebosunga ba orphelin nzamba lola pambola bino ya Magali ba mama wana soki ba lobi ya Magali nzamba pambola yo amona ndako na yo amona nyoso oya yo
nzamba lola mona bino ya bibi nzamba lola pambola bino à suivre tozawana soki topesaka ba merci pour epesa lisusu moto courage ya osala soki nga kutu moto bozo soutenir nazoloba merci ebongo oyo bozo soutenir après tozosala kuna na Afrique naoloba merci bongo nzamba lola yaya ozanga te kokanisa bino na chaque mois oyo bino bozwa à part basponsor na biso eza mpe na bandeko oyo moko basunga biso en tout cas nzambe apambola bino nzambe alola mpenza amona bino boza tellement ebele nzambe apambola bino oyo nyonso atiaka loboko na ye esika oyo na fondation na ONG Mother Teresa nzambe apambola bino mbika na biso yeyo azotoka biso na biso elenge tokatia to continuer à suivre mais partager Maniora Sope, ye maniora Sopoto, a communiqué, il y a combien de Sopoto, Chabadon, Napso, Karate, Nabassan, parce que Maniora Sope, assez à Bénin, et Chabadon, Napso, Karate, Nabassan, monte aux ongles à l'issous. Oyo, exact, sauce, oyo, c'est une laquille poisson, les accords de ce poisson. Les armes à sauce et les manga. Quand il y a un soupe, on a la sauce. On a des bacas, on a la sauce, on a des sauces à côté là. Après, tu as la poisson, la sauce, on a pour la poisson, la sauce, le ici. Quand il y a bien qui toque, pas bien, et lundi. Comme ça, tu as servi la moto à la. Deuxième tour là, à cause de la naïna, on a monté. Donc, tu peux servir ce awa eza ezokende na salon epai ya roi ya ndako awa ezokende emoko atiaka biloko après c'est bon ekomamiloko na ye nali bibakulu mamakeluka bibakulu esalaka esthétique esalaka bien. Deuxième tour, c'est la coula. Après, nous partons bien. Pendant que la vie des oiseaux, il y a la vie dans le génie. C'est comme dit que tout calambo. La foule a opéré à Kaukanaeka quand même, à opérer la nega à one pass. Yes. À opérer la nega à one Azali. Ça c'est la sauce de yellow. Ça c'est la matungulu. Là pour que ce soit pas couleur, il y a Thompson. Sauce wana kaya matungulu wana. Le poids qui est dans le couleur Thompson, ça Thompson la sauce elle. Yes. Ça là est le tout comme ça pizza la soupe. Super pizza. Comment ils vont les beaux là. Un petit moyen de ça. Si à maman trouve la biso awa si na biso ni tapa mofeta parce qu'il faut dire ma déjà ebandaka donc ma sopa mososo on va présenter la moins vinaigre et ça sous moi poisson sous moi kitoko lisusu kanga le lino mingi komi atango ya na logi penza bino mingi makasi etikali kata na kokota mbika na kati ya four so na longoleka awa abeli na ye nakotisi ye na kati ya four na omeka mwanda moso abeli na ye nakoti ye na kati ya four ebongo na olakisa bino me siko biso topemi na moke po tobanda kolia erkei
kolia ebandi nga déjà natie yanga poisson yeyo oui na biso tosalaki na tie mwa mayonnaise wana ebandi. Bon appétit à tout le monde. Malibenga bon appétit à tout le monde kolia ebandi. Oyo pe amoni alinga boke benga olia ebandi nga natie yanga poisson na ngai yeyo manioko na nga yeyo salade na nga yango oyo natie likala na nga nasalaki yeyo natie mwa mayonnaise donc kolia ebandi. Bon appétit à tout le monde. Kolia kaka bosabone. Maman ndeka toloba nini soleil egleza wakozanga te tikali ka mbikala biso kolakisa bino mpe mbikala biso ndenge ezali biso tobandi olia bon appétit. ntango totokisa ye mbikala biso toye kobwaka yango na four ezwi ntan nango na four mbikala biso yeyo kamera azwila biso mbikala biso kitoko benda ye mpenza ozela biso mbikala biso todedikase mbikala biso na ya Suzy Autonium de Birmingham. Ya Suzy mbikala biso yango oyo Karine Seya wana famille batama Teresa Karine Seya babi mindele na biso ya Birmingham mbika yango oyo etape na biso mibale tozalaki nango yango oyo ezo naka ekauka mpenza makasi. Mbika na biso yeyo abeli kitoko akauki mpe kitoko donc yeyo mbika na biso yeyo abeli kitoko makasi mpe akauki kitoko makasi. Babi koyeba mosala esala mwa elengi moko boye yango wana fo oyekolaka mpo nga natunaka mpenza. Babi moto atunaka ayebaka. Babi ya Suzy Françoise babi Autonium na biso ya Birmingham yaya nzambe na nga alola mona bino nzambe apambola bino ya Karine Seya mama Shekina yango oyo mama Joséphine Liboke yango oyo oza tellement ebele botikala na kombo na Yesu Masiya émission na biso ekotana kini na bandako na bino.